Il pas que nous bêta et soko kokana to bika ko beta yo wana lo baka ya beta ngai abato so mo boy pesa ko makana mtatinda kai Zalan monde physique pesa on mukilité mabindi ça faites attention dans lobby keba so meki ko na pas OK bana dozo so na ngala funa na fédération yo mo simba ngai to ka émission to ka ngala funa na fédération Aza champion du Aza mutuna na otu na déjà oh ebi Nazanen funa makanya individuel bubiba so tenye siboliti pwani ngana mitune za ngana otuno mituna nyoso soko menasa ngai na ofunda siko na fédération ko yo ngo menasa ka journaliste d'ailleurs ngo chumola ngubana soki obeta siboliti yebisa ke na kobeta yo na bia ye alati linzanza to alati senti so ngana pedre Azad doyen, Azad Senti, champion du Congo. Toyebi ye, aye konyata, aye koboma, charge funape, aye kobuka, aye pe konyata, aye pe opasola. Ah, bon matin. Bon matin, belé. Mon comportement. Mon comportement. Tout na mutuna. Toka tes missions. Si si maraso toka tes missions maintenant. Oh le bamba. Yabi c'est que pour se sentir. Ya tout ni mituna. Obundeki. La tour est boudé. Toka te mission, kataras. Mettez mission Sidi. Si l'on dit parce que au commun qu'on débordé. Tout ah ouais, tous les féticheurs c'est Mukila Ngando. Chaque Jafuna, Yango. Tout. Yafuna za maboko Mukila. Babi ba botolango ka mingi te. Wala bangungu apamba. Bangungu apamba. Kasi yo obandaka bien tango yindaka ongokima. So yindaka parce que ça poli. Yo ba na mutuna maître ngana ko na tuno mutuna nini mutuna ba question mabe mutuna ni otuna nga mukila ba lo bo mukila nganda za mangungu nini sentira ba boto na combien to bi me 15 personnes na ye nangu evandi te ngingi evandi bosko lo bani kaba yati ba tsambo na bango ba okana ba tsambo na za pre na minute yo je suis prêt sobo tika siko na bimiso na tshona mesa Balobi Kin France Télévision Nemakam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision Nemakam chaîne moya kanda aïe 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 Balobi soto lo ba minte pour salande makam abonné massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis la politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais nous avons la personne mon master mo ça la même émission trop bien Yannick Wenge Yoni Makam Kin France Télévision salande makam. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bonsoir. Vous êtes connectés sur Kin France Télévision, meilleur canal de l'actualité, la chaîne qui vous informe à chaque moment, parce que vous informer, c'est notre souci majeur, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité. Vous êtes sur Kin France, meilleure chaîne et Kangi dans une chasse de film partout dans le monde entier. Bon, confiance. Merci beaucoup. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est le vôtre Yannick Wenge Motaton dans la Gibonzambe. Avec cette émission, Jeep à vérité, à l'Okuta Bosana, vérité sur cette émission, Jeep à vérité. Nous sommes ici à Ngiringiri, je crois, et ça boum bouton Ngiringiri. Voilà, nous sommes ici à Ngiringiri. Toewapi, Koluka, champion des champions, Maître Mukilangando, Tokutananaye, Tomerampe Rosola, champion Toyawa, na Kimbaou, Nakata Ngiringiri, Toluka champion, Azana Saint-Thierry, dans la Makambu, na Minicho. Et tant que Bisso, Jeep à vérité, Toti Musika, Foudicide, Poto partout, au Tambola, Toyena Kinshasa, Tokutanana Maître Mukilangando, champion Mukilangando, champion Funa Mobimba. Donc il y a Funa Mobimba. Donc Tokutana, il va faire son entrée, Maître Oya déjà. Pour me rappeler sur la fin, longuement les lunettes pour te sauver bien. Maître Mukilangando. Bonjour. Bonjour. Santé. Papa. Maître Mukilangando, je crois, Batebele Baotala dans le monde entier. Partout dans le monde entier, Baotala yo. Kinshasa, France, Belgique, États-Unis, partout Baotala yo. Il y a le rôle de la banque nos amis. Il y a le bosso mbote na bango na makila oya Congo. Tu y a la mboko pona
kopesa nani honoré na mtobenga mingi nini honore mboka Voilà. bandeko na biso azali banda toujours to continuer kobunda donc tolemba kobunda te même oyo babundisa biso toujours to combattre bango kaka tobunda tozwa kaka oyo ya biso yango mpe tozozwa kaka da mingi place bazali banda bambote na bango nano tozonga tokóma ntina ceinture mais toki tobanda champion banda catch wapi obanda lit wapi eloko nini sentiment nini esalaki lelo okaposa kobunda nini yango ekotisaka yo na mosala oyo ozosala lelo loko kotianga na banda liti normalement na age 11 ans papa botinga mama akufi bawanga na papa tenga bandi liti na kaleson na ngingi ayo tu ezali cimetière sozo filme chez ngai tata lipangu ndo filme yo ne papa lipangu nyonso tu semukila ngando o ba grand frère donc na telemi awa na bandi liti na age 11 ans lelo komi DT 97 déjà un champion du Congo na senior dans lelo yo na bata yo bani lit kala na 11 ans na bandi yango na 11 ans na kaleson bon? nazo uta boye na bati boye c'est-à-dire so uti bona uti bumbu ngingi ezanga medane na so na ngingi kana bota mbo na bumbu so na wanga na bumbu to ngingi wanga na ta o tu charge mabele daba medai tu na so na ngingi medai tu ozonga na so na ngingi na zo senti yo afuna nyoso tu ngingi bumbu esali makambo to bota mika ngingi ekoti ba medai siko nazaka bunda sito ngingi ozangingi ah bongo siko te to za de double nationalité fait attention. Voilà, comprenez vraiment donc awa tozana champion mukilangando to solola yende asimbi changu azui sentir oyo bomoni asimbi changu te pardon funa mobimba ah boyka pe boyko kota oh yo posa belle mwana nanga boyka bimaki fi champion boyka telemana na benga kyombangu boyka bonjour. Oui bonjour. Yo ne mwana mukilangando naza mwana et puis naza directeur technique na ya club et puis naza vice champion attention ya funa ye aza no président club pour le moment aza champion ya funa mobimba o asimbi funa na maboko ya abi mukilangando bimisa bana te abimisa bana non na catch abimisa bana catch na lit na tous les sports disciplinés les kabimisa bana ngai yo mwana esko boyanga na ni champion liwanza boyika o bayebinga partout boyika ya bakache na tiko beta batu na funa batu bamoni ba makambo na sali eza na kache technicien moko ta sali yango donc nazanga imoko donc nazo ki appel na epa lobi na ngai bazolo bake ya bimisa bana téléphone ko se présenter tebele ba lobanga na tout na séance oh nazu transport mbango nazu moto na ena ko se présenter eta ke père na ngai eta ke champion ya funa ozo présenter funa na biso mobimba. OK, merci beaucoup. Ma question c'est bien faut appeler quand on a l'état de soir mettre ma question est belé champion est-ce que non grand frère oui ya kolobeza eza belé ya za petit frère oui oh petit frère bena ma belé ngiri bumbu donc tokota même kasavubu donc petit pena zali ngana za mukolo oyo na botami na koli awa petit na so banda kachi banda kala mais na PC pena ba longonya puisque a mérité asa pechoyo oui aso mérité kasavubu ngiringi bumbu yenda sima solo yenda sima ne balobera ba petit bazane ba peno moni pechoyo ba lef ba sa belé baso ba simplement marque ni no mona ngona ye mona mabe ni no mona e pas mettre en tout cas mabe za te petit moi za te poza wa po non ala petit biso bena ninga za boena sur le terrain yende bena simbiso kotoyo donc ça va toujours simana ye. Mais comment mettre mukilangando azali awa mettre ko ba kuluna ezaka na ngiri ako sisa kuluna te comment non en tout cas pona ba kuluna en tout cas bundaka fo pona ba kuluna tala saka bango atali saka bango ba petit botika kuluna boza la poser biso afia na bino tozali awa boza la calme mais ba petit ba azolanda malembe azokena bango ko senga ye awata bon siko eloko na senga na petit na ngai azala kaka même moral na ba petit na ye na biso pe afia na sa même moral na biso donc makambo eza kitoko ah tout ça ko c'est pas peut-être so de sentir ngoto mona a mo bimba ninga boye oui batebele ba kana ba boto c'est non tout nango ye men te en tout cas pour na so na boto sentir aussi mbate poto bien kasavubu ngiringi bumbu asa numéro 1 donc ba kolonga te to bi que toi simana ye biso to simana ye. Voilà, merci beaucoup chers téléspectateurs, comprenez vraiment toza na champion ya funa maître Mukilangando na élève nae na grand frère nae tozo mekampe ko solo là na DT élève directeur technique directeur technique alors moi déjà élève
un bon quartier au bundaka technicien ko le Congo Mbimba c'est Liwanza directeur ko na tela kati ya dojo c'est Liwanza aza deuxième azo mériter amoto ba tchako ka pour mettre aux petits mettre non moni ezara yete oya rondima ki ba dessiner na poste wana va ba peso poste mo ba siejara ba fandi ba ligne batali kete muto to PC poste eza poste ya mukete eza poste batala boye ngai ba pesa nga charge ki dete c'est que va ba pesa nga poste na ba fanda ki ba raisonner ki batala ki qualité ya musala na ndenge discipline ngezo kende yango na mérité yango donc ezali banangu bate bango baba kulutu na minito aza champion nga menga na chef na ye asa père yo be chef na oui na chef na ye c'est normal bon il repèse be invitation mon ami so ke kubunanga na boyi yango okete ya solo oui na boyi na boyi yango ok komba wana te bona na dete na ye oui nazo tambola na ye longo donc o ya ko sala dépendre pe na ngai parce que na lisu na ye le sombe ba mo resuyer no même na ba biso to za l'est ndenge ni échappé sur problème wana yo champion yo dete na ye ozaki wapi donc eloko oyo eza pas makasi surtout biso retour na funa tonzima ile za pesa ki surprise mais pas na biso toza bato to préparer ki championnat makasi bato musu ba préparer ki on a ninga maseki ba moneka ke to eto robeta de to mesana non ke biso zo ki temps depuis que championnat ça na mois tel mais to ko préparer na mois oté to banda ko préparer avant ndo monique to ça ba espoir ya ba marque wana na championnat donc moto azalaki bato amonaki pour faire féticheur ya mokete veut mettre un peu féticheur oui c'est un grand féticheur oui parce que ceinture bango surtout surtout tous les féticheurs na Congo c'est yo beta tipo ah au côté pas bino bolukanga ba problème ebele bo pono manike pas sibolite na tous les actes sibolite parce que c'est que ça na lobby que na ndimise na bangi le balanga so be robeta ye ba ke no robeta ye so ko kokana to bi ka robeta yo wana lo ba ke robeta ngai abato histoire mo boy pesa koma ke na mtatinda kai ezalani monde visible pesa on mukilité mabindi ça faites attention na lobby keba so meki sko na panzel okeba na yo so na ngala funa na fédération yo mo simba ngai to tika to ka émission to ka parce que ngala funa na fédération Aza champion du Aza mutuna na otu na déjà oh ebi nazanen funa makanya individuel bubiba so tenye sibolite pwani ngana mitune za ngana otuno mituna nyoso soko menace ngai na ofunda siko na fédération ko yo ngo menace nga journaliste atika uso to ka émission bon na loba boy na pesa yo histoire mo lycée balobaka omoni pesa nguba na netélité bachumula te d'ailleurs ngo chumula nguba ana soki obeta sibolite yebisa ke na kobeta yo na bia ye alati linzanza to alati senti so ngana pedre sibolite aza doyen aza senti champion du Congo to yebi ye aye ko nyata aye ko boma charge funa pe aye ko buka aye pe ko nyata aye pe pasola kaze champion bonga pe champion parce que qui me pone aza bien de minutes ba bien libende fandi pone to yebi kay bo biso mo bende oye pas ça libende aza libende comme kete c'est champion faut y ba fallait que non vieux so bi fallait vieux te lobi o so fallait quoi kasi nzamba kum sa place azali nzamba satana kumu ya pungu chabala ya charge funa tona kangi charge funa c'est-à-dire funa zanga ça kocha awa suko après une semaine 2 semaines ozo filmer to bunda suko wana après une sava bo bunda si bo bunda na ye naza pre yonde mto sengi komba aza pre nga sengi ete yende a se prépare parce que azali kolonga zana nga vandi tena che mais d'ailleurs c'est un combien de personnes pour boxer ba boto sentir ah ba million funa mbimbeza mukila oh ba million on est sur un défecté oh bongayo mutazate awa tous les féticheurs c'est mukila ngando charge funa yango tout ya funa za maboko mukila babi ba boto lango ka mingi te wala bangungu apamba bangungu apamba kasi yo obandaka bien tango yindaka ongokima so yindaka parce que ça impoli yo ba na mutuna maître ngana ko na tuno mutuna nini mutuna ba question mabe
mutuna ni otuna nga mukila baolo bo mukila ngando za mangungu nini ceinture ba boto maki combien to bime 15 personnes na ye nangu evandite yangingi bosko lobani kaba yati bacha moko na bango ba okana bacha mbango na za près na minute yo je suis prêt sobo tika siko na bimiso na tchon na mesa oh betanga zwangu na minute yo Maître Mukila Ngando a passé déjà défi. Oyo azana po ayebika kobeta ye benga numéro ya kacha ceinture na yo après on kobeta wa zwangu. Azwangu. Voilà, mesdames et messieurs, comprenez vraiment mapila azana moi non mampila za mwana te directeur technique ya lutte auto sena bango compétition ya lutte ton na champion du Congo ya lutte 3 fois champion du Congo na Kako Romain na libre olympique une fois Masana to sena collègue qui na kata monde équipe nationale lutte. OK. Dans la lembi ba médaille lutte on est médaille catch. Oba olembi ya lutte on lutte na za leader. Bon leader champion du Congo champion ba document ça nyoso tout ndako. So nyina ba no bimiso wa document noto ya baneni 97 okitiku tu ba 91 zali. Ba ba non kala mete. Oh ba nyona kaleson. Wala na kaleson. Naza kuna ba koko. Naza ba koko. Bongo yo so pesinga koko. Naza ba ngosi. Kolonzo to lobiti. Voilà, c'est Mukila Ngando. En tout cas, ma mission va mettre Zarabu. Il y a des champions à mettre. Mais so simbinenga na fundi. On a na mutuna. On a yé na mituna na tuna yo. Ah, non manque te kasi, non respecter. Donc cette mission na monique et simba sauté. Si matin tout so là. Non, bon yo batino na. Nga na tuna yo mituna yo zo banga. Olo ndezo banga no répondre ngai. So fédération tinako po yo manque nga. Nga na manque te, nga na yo na mituna. Donc aujourd'hui que nga sanction. Baba so senti. Gana yebite. Normalement ba luka senti no babo to lango. Mais si yo nga na eza kimbau 99 na coin o tu ba locataire. Tatal pang mutasimbion. Oyo so babo to senti o sonné ça là. Ah, le vous nous vit de l'eau à l'obaki. Le vous. Tu as beau te sentir au rasoni na ka. Na bengo le vous poani. Na bimisi batunyo surtout ba benga ba moke bimia. Bana bébé ba bimia pona zwango. Na za fétiche motaza. Bomi matebele. Ah, bon matin. Bomi matebele. Muni ko poto. Moko poto mo. Tu na mutuna. Toka ta mission. Si on si maraso toka ta mission matin. Oh le bon baba. Yabi se ko po so sentiko. Na tout ni mituna. Obundeki. Na tout le bundeki. Toka ta mission katara. Mettre mission sidi. Ainsi on dit parce que so tout au commis ko déborder. Si na tout ni na bio bomaki batu po o leki c'est combien de personnes posent la ceinture. Posage boyka lobana. Et wana eza vraiment secret. Wana rolo ba maboyete na ba média. Et wana eza marambo na so lingo mona marambo na ba na privé. Eza préparation ya sala ki po azwa o ya zulelo. Donc pas comme champion bané ko préparer bandakala asala ki ba meone o esenga ki ya sacrifice apesaki. Donc c'est déjà passé. Donc o elekiwa na to musu eza biloko moko esali passé. Donc to mususu a se sacrifier biloko mo o yakana kité pour a mériter. Donc yozo tourner ba biloko bongo fait ça dépasse. Fait ça dépasse on moni ba question mo ya ba biloko on azolinga yango te. Ça va mettre pardon non tout na société. Non tout na so la jara bongo ta mo mettre tombo na mo tombo mettre. Bon na tombo ki te parce que na yebi yozo luka problème so toucher pour na ba pesa sanction. Moni sanction. Botu na papa aboti biso ba benga kae quiconque. Abi quiconque. Moi maintenant nyenye. Oh, père la biso edingwa bandaka wana place pas que vendre. Le la vendit. Ça tu vas arrêter dingo. Eza pa na bango. Ah bon? Pana bango tuti bango tu ba vendre ndenga ya kenango. Ba uta. Ya papa na quiconque. Lion de l'air. Donc nous moni so tira. Ah, moi na yebela. Lion du Congo. Bosco so sa tira yo ngo chayi. Babengi papa kokodi koko kasibo na minitio tabiso tozo ya bongo sur Fox na ngeza intelligence ngeza kaza papa apesi biso privilège bolekana onga saki ngwana pesa chok foi beza na kilikong babengi ke no kilikong mutatomula kanda kwa matisi ngo boy avani njungu moto bongo bangete lituka nera na mabogotomo ah mabogotomo wa
Bandi mabe. C'est maître la zotu na Ba mabokoto mo wapi. Kacher mon edingwe. Kadima. Eza mabokoto lo giliti, mabokoto lo kadima. Na mabokoto so mi balé bona yi ba ba mi balo bona ba da. De yosko tunanga bien ozo tunanga bien te. Wazana edingwe. Odingwe. Kadima. Maxi place à Saline Zamba pesi mapambo. Tant que champion. La pesi privilège place à Tambola. Kayebi. Ayebi que au Lyon. Place avant d'ayebi que Lyon muta ko solicine. Tuna susu oh mabokoto mususu. Oh mabokoto la mukuse. On a général nga maréchal siko olobani. On rappelle à qui c'est fort. Oh mukusa na teti. Bandi ba mutu pona sonité kaki teti ne pas nga komate maréchal Maël. Arrêtez qui ont tiré à Zui. Arrêtez qui ont un Zui. C'est-à-dire ce qu'on a monté yo l'équipe parce que yo y a raté yo l'équipe félicité. Bateau ba betere na finale ba yala on la beti bango nyo sotuti. Senti ngo na maboko afuna. Champion yala la. Un bon champion. Champion ba fantité yala la. Kaba munda finale giditi. Senti ngo monaniti. Ce que ça maboko nani. Ya mukila ti. Ba yala la Zambisi yo yala za na champion elite, champion na kati ya catch. Giliti champion elite na catch. Maboko to za diable. Faut pèser kilo no okufa maboko tolo. Mukusela de la bajete so yaka après kacham so banga te na bangite bosko na nyoro ngi na tango ko masibolita uliko betanga pour na tango ko masibolita parce que ba kacham banga la bia mukuse wana azape tetiti momboko ezarabi sombale OK mboko so mboko yema ebike wana oloba maréchal ye jene tina jongo place avant na fête général mutazui mais c'est-à-dire ça c'est toutina elite nga capitaine ya vice toutina to suba médaille to elite Alex ba diplôme nga pena Alex ya elite to na catch na saka doyen tusinda to na fétiche na za doyen biloko nana na yebi parce que yemingi banyo kande banguma minene songa za ce que bon tenga moke nga fungula ba moke nganza ma moke manza moke voler moque. Déjà calme, il y a un problème, tu es solo. Voilà, mais champion, réaction dans les années Kofi Olomide parce que Kofi Olomide boire fort, ça qui sentir là et tout. Bah histoire ya makama Kofi, vérité, on a un leader, Kofi leader. Bah vieux bah ibi gaz ba petit ndenge ba pelaka, bah vieux batika. Vieux wana Kofi leader, na mboko so boye matro. Naze kondati. Naza famille mingi fali popa. Quand azwa grâce à na faire na kati ya Oshaenda na Damakesha. Faire na yamba na Damakesha likolo yo biso premier conseil nezarana kati ya Luanda Oshaenda na Damakesha ngam na sombela sumu. To fana makunja puli, champion makunja puli. Faire azande ko na propre elie moni faire to fana nimbo. Na minute so faire moninga olela. Mukila nganda yamba ngayona na Luanda premier conseil na Luanda c'est ngai. Baza ba famille to koli biso tu na ngingi Kofi aza kokodi koko ko cha Kofi na makambo te bon fali aza condamné ko na propre on va relation bien te bon mingi faire pena fali te fali zande ko na ngai faire net to zane na Luanda fali na zu moi privilège wana te kazo ki privilège de na na filio ni to bengo nini place to que non c'est la sécurité fallait zande kunanga na wanga na te kana soit oza close na te pona oza ko kanga ma trop te pona B50 to ne to zana B50 na sécurité na Colonel Michel a pire yem ta benga biso na mabokotolo to za pena kiliti na senti wana bobenga ngoni na ville nini Montana place wana o matana na zaka to sa sécurité a fali eza likutate fallait ça problème de famille ça makila la ngai e konda musengele sengai bonga siki se utapi naleki mai ndombe kise utapi naleki mai ndombe bedi ngwadonda pwani tauti na bongo wapi boti na songo bo soki leki mai ndombe tena songo wapi so leki mai ndombe tena songo wapi moi je peux pas utenzela na kolaka ngaza ngano za ngando faites attention bongiso ala ngaza sali nini maître ngana tuna mituna
na moto ko taka émission kasi po yo ko motomboka ozo tomboka ya nyoso sko nazo tomboka donc ta émission to neni nazo tomboka te parce que yo ba on ko mo intimider nga pe mettre ah ba mema yo o intimider journaliste na so même nga na funa fédération so fundisko ba katanga na tunisko so ba katinga bénéfice nozo na peso sentir ko non minga so même nga bénéfice nozo so même nga na peso la fédération tino pour nous manquer na manquer o te no tu na mitu na mettre comprenez vraiment émission na biso dit pas vérité à l'écouter ça raté à toza bo vérité na vérité ah aux années vérité mais ta bambane nga na seli ko la vérité ngai vérité na vérité cap ouais en tout cas match ça normal match est bien to sengaka yo mon faut la témoin pour kalaté tout ça la présentation ya sentir na biso yo donc to bunda kalaté to pesa programme yo faut la power confirmer ba oyo to loba c'est solo to ya lukuta ba misala ba spectacle pe ba prise au tout au lobby na média faut oya to pesa invitation au vivre en live donc kalaté d'ici là to fanda to pesa date ya présentation ya champion na biso pe ya ba champion au ba uti ko bunda championnat ya funa. Donc tout ça pendant aux aguets, biso pas d'état mort, 12 apôtres ça toujours likolo, meilleur club in a minute. Eux autres ça ba champion, eux autres ça ba vrai athlète au ba ça musa de bon kito. Ça na makam parce que ça na senti. Mais oui, club ça na senti, club ils ont mérité. Kota la ba biso ko bunda ba ndeti va bundi plus de 7 combats. Ya makasi. A beti batutu na 7 wana. 8e combat na gagné. On a bundi plus de 8 combats. 9e combat dans la poli, la finale. Donc c'est que tous ont mérité. Et ça, il pendant batté. Mais les Jeux Olympiques, tout le monde attend mon habilité, non, Jeux Olympiques, oh, francophone. Oh, bah, c'est francophonie, oh, bah, France. Non, on est à lutte, lutte, ils ont voyagé. Ils ont catch. Catch, na lutte, ils sont différents par rapport à lutte, niveau fédération. Bazorabilité ba voyager ba ki na compte ya fédération libanda mais biso na kati ba voyage na biso pe eyaka mais lokola ya litité biso voyage na biso yaka ke ba tout monde baza lokola na potonde ba na biso dingo ba kenda be na gabe na baseri baza na posa ba kache congolais ki ngani ba ko bunda biso na kati to voyager bongo mais na lite ça ki muto bundi a mérité ko za champion du Congo fédération juillet bah c'est le document à voyager donc biso na catch contraire lutte na catch ça moins différent par rapport à voyage donc apona bunda combat manager abimi ba quoi to silani dans na sens wana donc donc to zarape na kati ma solo wana to voyage ka so c'est to chamu to chaka donc to zapena na maram OK de te pesa numéro pesa ba mote poto ka wana na yo en tout cas ba mote na nga etro na pesa na bana funa o balinga champion liwanza boy ka ba kacher champion Luanda Zapena toujours au top. Mingi nazali ora pour nous soutenir. Champion na biso ya funa, champion Mukila Ngando. So pour na bambote na opesaka mbote na président na Ngaviko, mon manager Obinakama, président na ngana Tamu Benga na pesi mbote na maître Mani, na pesi mbote na Joli Mabuba, pourquoi pas na père na Ngamoro d'esprit Luanda, na maman na Ngabijou, pe na bafan na ngatu balinga champion Luanda. Merci beaucoup. Ah bon, ngape nanya suisaka ngona loba. Donc nazo pesa mbote na ba oh nyonso ba fan na biso nyonso ba na petit na biso. Po makambo kende liboso tozaka toujours simana ye. Tozo pesa mbote be bazo mbote. Donc tozaka to soutenir kaka. Jamais to retraiter po yende mta simbi terrain na biso awa. Tozaka simana ye. Na pesa mbote ba nyonso. Merci beaucoup. Merci. Champion. Awa par na funa. À part nous aussi sentir à Funao, au Bundana Kacher Nini à Libanda. Ok, non, au Simbe Boé, au Betiepe, au Gagnépe, tout à Libanda. Bon, on l'a dit vérité. Naza Mouton a pété, te bangonyo surtout. Senga bangba. Au Beta Bangonyo. Mboka tuna beta bango. Na Beta Bonbo, au Beta Mboka. Lobi na Beta Bangonyo surtout. Kangana mna Simbe ngosko yo boye ngo pwani. C'est na lokota kengo yo son dimate. Mo plope sanga kanda. Ngai ndem nazala ngo ya ngoyo. Oh, tout on dit, aïe, n'a pris. Voilà, merci beaucoup. Tu as presque la souka. Message à Bande au Batal Bissozani. Bah, message, n'a regretté. Tata Botanga Zouana Kaleso Lelo, Aza invité Mahomet. Paix à son âme.
Moi, je suis c'est là, on passe. Bon, le long appelle comme papa. Ma comme papa, c'est mon père. Hein? Ça la passe. À mon niveau, oh, tu es dans junior, à mon arabe, médaille Liti. Champion du Congo. Oh, yo, tu es Funa Mobimba, à mon ité. La place à Zalika, Zakitoko. Na pesi tous les catcheurs. Bamito souffrir na bango. Baza bien. Tous à l'Ukuniate. Ezaginde makama fétiche kiss. Balmero na sel bomba kokate ba kufa. Batu na papé dimba. Ba minute azali kolo ba fantité. Naza otengama. Dato na chebo, c'est-à-dire tchara bongo. Donc c'est que le bébé belé. Na le la kiss la minute. Ba funa mimbazate. C'est mukila. Oh mona le kinga ya. Yango na tchel bango fele. Oh mona le kinga bima akosola. Monika lekinga a roboto lango et vandi na maboko ngingiri bumbu kasavubu partout tous les funa ngo. Mona lekina zapre. Na tsongo na mesa na tewana yo vandi yana baso. Na zapre. On me la pe michobo. Bona zandi yo pesinga milikiti. Wa miliki. Wa ba miliki. Ya solo. Na zauna besoin de miliki. C'est le comme attend mais non pas comme son ngombe. Maître ngai po anini nga zo tuno na comme ça ngombe so ngombe ba fantité. So lingi be comme so cochon comme cochon. Bo suko yo tuna ngai makile. Yo makile lo te parla. Ka on comme so market. Ngate pardon. Bongo suko. Ngate to comme na suka. To comme na suka mission na biso champion moi quelque mbote poto ka bwa. Na pesi famille nga nyo surtout bazana poto. Famille Idwa Yolo, Alès Mkida Ngando, Aboula Jojo. Na pesi bangotu mbote, ba Yuyo, ba Saventi, ba Ndroli, ba Pierrette, ba Gucci, toutes les familles. Na minute au titre, j'ai ma beaucoup de famille na bino, ba Molo na Londres, tata maman moko na Bengi, ba yo na Tindi, moi na nga Chila na France, on nga mo na Boti. Pas français. Asa français? Na minute Nada mon en France. Responsable moi en France. Nada mon en France. Maman c'est Lydia. OK. Na pesi Gucci mbote, na pesi Nadège mbote, dans na pesi ba petit frère ba bijou ba zala ba docteur, na pesi champion sirène. Na koto benga pe sur la moi 1 minute. Sirène. Sirène yaka. Akoma moi si. Akoma moi si. Bonjour, merci les journalistes. Qui m'y a parlé? Santé à l'aise. Bon, sur les scènes, Monica, vraiment. La scène, comment moi? Bon, tu comme moi, c'est vraiment. Ah, comment tu vas te bon, so, Lingi, n'a pas bon à la minute. Mon épée, la bonne amie. Moi, si carré, au monde, en ligne. La minute, bon, ça, au sambatin. Bon, on a bon à ça va pour moi, c'est bon à la race. Ngandete, ngamakam la bino ngate, ngala tuna mituna. Bana yo. Nganden kolonzoto, yo mutolobi ngaite. Parce que dans un même club, elle se présente bien bon makasi. Yo tema bon mama. Abino ndanga koma mwasi. Bon ça va la CP là trop na CP là trop na ndenge mwana mai azui ceinture. En tout cas, on a félicité, courage, on a pêché par courage, makasi, on a forcé, on a aucun épée les bossos quoi. Salut bien, on a défendre Funa, père Zui Senti. En tout cas, on a zalagité, on a défendre Pena, on a CP là trop, on a CP to pêcher courage, on a courage, lobby à cause de la peine à bao bazali bossos quoi. Ok, merci beaucoup. Merci. La pêche mbote na papa. Quiconque est digne de lion des mondes visibles. Na pesi deuxième. Et digne avec Bunana Kana Undertaker. Alu kama kambuté. Bongo yekuta banga yeto monye ba maitel kolarinya obetete. Et digne mugingele ko mamba mo yobuse ni makama. Ba bengene kuna potu bo le longo boyango. Obi se siko ba kiso to so ngwa. To dingu moko. Te to zana kenda kotika kuna. Agena kotika na kimbangu to mona. Ngala. To mona kena tika yena ma. Ngala ko la natela kena tika au pire. Répétez ça. Au pire. Bon, si Bolita suis ceinture du Congo.
Merci beaucoup, Maître Toro Minasuka. Moi, Ok, na pesi mbota trop na ba melomani ba massa tout ba mona biso o ba Hollanda biso mbote na ba massa nyonso tout ba katière na ba vie na ngai sans oublier immeuble ba mbota trop ba vie na ngai Kapomura ba mbota trop ba vie na ngai président Dragon ndenga sali mambo na funa to sepeli trop o epende la sependa mu o yazanango en tout cas na pesi mbota trop ba vie na ngai deteli wanza ba petit na tout nyonso sans oublier Tchango Mobimba bambota trop en tout cas merci journaliste na pesi pe mbota. Merci beaucoup Jean-Pierre. Bon na sepeli mbose bambote na mingi za 12 apôtres c'est liwanza DSP senti yango c'est 12 apôtres 12 apôtres tozui condition ngir bumbu kasavubu partout bambote belé funa to utawana to wanga na mabele te ceinture eza mabele eza libanda te o tikali na pesi mbote en tous les quartiers ba ba champion o tu bazwaki ba mapasa ba Jesek Malema ba Masoko Pete ba nani baptisons o bazwe ba masqué bon ça va biso tout risqué to bimi kato okutana. Voilà. Merci beaucoup. Tu reviens à Souka parce que tu reviens à Souka, il y a une mission à Bisso. En tout cas, merci, maître, merci d'intervention. Famille Idoua ne tombera pas. Famille Mobimba Baza pour tout le monde entier. Famille Idoua ne tombera pas. D'accord. Famille propre. Bango surtout au bazar Londres, France, Libanda, bango tout, bamona yango. Déjà Eluki Makambo. Eluka Makambo. Voilà. Charge. Merci beaucoup mesdames, demoiselles et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous Maître Moukila Ngando, yende champion ya funa na minichoyo. Bomona che sentir, au monde Robetaye, yaka senga combat, obeti obotoli sentir, ya che sentir. Yaka la giza makasi na yo soko betier aux yeux sentir en tout cas merci yenem de défendre bana funa mobimba en tout cas na vraiment na songo mbaye na kati émission la biso dis pas vérité merci na fidélité et confiance vous avez tellement belé côté la biso d'ici là portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Maître. Merci beaucoup. Peut-être merci. Balobi Kin France Télévision Nemakam oza besoin ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision Nemakam chaîne moko ya kanda aïe Balobi so to ba minté pour sala Nemakam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis la politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais nous avons la personne master mo sala na émission premier Yannick Wenge Kin France Télévision